Shibidana Tindia, Yamba. Na Tindi le sous. Shalom, 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 shalom. Mais Bongisa a déjà téléphone, Pembe Nayo. Bongisa a déjà téléphone. Pour la couper sa mes condoléances à notre frère Matou Samuel. Pour la colobamoy lokomobe, pour la réconforter. Bongisa a déjà téléphone Nao. Shibida la tindelio déjà invitation. Na évité ça au Moniango. Si tu as fini, après tu me dis. Nzamba bajenu nangayo. Bajenu nangayo. Tolonase. Alléluia. Et boy. Yotinda nan. Yotinda. Salande to salaki yotinda. Shalom, 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 bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à www.tolonase. Ici à Tolonase, bien-aimés, nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Napamboli, bande konyoso, bazana ligne, ma petite sœur propre, Mayala Ngombi, que soit loué, ma grande sœur propre, Jol, Mamayalos de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse, tous ensemble, Nabino, Nashibida, Bibish. Ba bien aimé belé o bazana biso soko pesi bonjour teto lobi eloko moko te au comité moyena ye ba ke ozate shalom ma maman 120 jours maman 120 jours maman igeti toto motema ya papa patunginda. Que le Seigneur vous bénisse bien aimé bomoni tozana spécial spécial quoi je peux dire tozana spécial hommage pour notre frère Matou Samuel. Donc natie téléphone ouverte mutumoko na moka ko bengi sika zali pona koloba quelque chose pour notre frère. Donc shibida soki elekite obengi kana téléphone hein. Obengi kana téléphone mais ngeza bien soko bimaki na écran. Pona bien aimé na biso, pona papa na biso, pona yaya na biso.
na temps oyo ya douleur bien aimé azali na yango ezosenga soutien ezosenga mutu aloba liloba moko batu na batu baza na ndenge na bango ya kolela. Moi ma façon de pleurer c'est ça, ma façon de contribuer pour notre frère c'est ça. Donc opinion nanga eza opinion na yote, opinion na yo pe bien aimé eza opinion nanga te mutu na mutu aza na ndenge akanisaka likambu. Nzambe apambola biso poto kota nanu na émission na biso to kangata moi miss 1 minute to senga nzamba alola merci nzambo asali biso ngolu ya koyeba kozala ensemble. Papa nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Merci Adonai. Merci pour être yonde mutondima kinkolo émission et salama to sangana na ba mina ngakolo poto ba kopesa na mayele tikete yoza la kati na biso za la centre ya nyonso tokosa na moment o toza ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Kolo yeso apambola ba bien aimé nyonso na sito keno na mukanda jeunesse parce que ngana linga mingi mingi kosala ka émission mayala ngombi na maloba na nzambe à l'appui. Donc la Bible ezobisa biso na Genèse 2 si je me trompe pas, oui, Genèse 2 verset 1 Bible lobi l'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc makomi eza koyebisa ngai ezoyebisa yo eza malamu penza mingi te ke bien aimé bolimbisi eza qui appelle. Donc merci Mayala Ngombi. Genèse 2 verset 18 le Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nzambe azosenga mutu azala ye mokote l'homme mobali azala ye mokote sengeli mobali abala esengeli mobali azala na mutu moko bo akoko zala pembeni na ye. Noelangi yama, que le Seigneur te bénisse, nous sommes ensemble. Et c'est senga mutu moko faza la pembe na ye siko tozo tout na bien aimé batu balobi batu bazongi notre frère papa nabiso yaya nabiso noko nabiso notre frère Matou Samuel akufeli mwasi na ye. Donc ebembe kobima jeudi selon programme ndenge tozo landa biso bana nzambe o tozo soutenir ye ata na musika ebembe kobima jeudi. Les gens ont dit beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses bien aimées par rapport à sujet wana. Allez moi si nae Alexis moi si nae za moi c'est libosote troisième mois si boena boy mais biso etant que ba na nzambe to lobini to ya mbana na pelo yo nae bito ya mbana. Allô Shibida oh na si Shibida Londres. Allô oui allô ouais on est ensemble ok. Batu balobi mingi balobi ke moi si na ye mutalie ye pardon mobali na ye mutalie par na dimne volume c'est là c'est bon c'est bon. Batu ebele balobi que notre frère azamutabakisi par rapport à makambo mwasi na yo abimisa kito yo landa kiango mutu nyonso to azo courant na makambo oyo esa de malobe pa na yo yonde il faut diminuer télé na yo. OK yonde mutu faut diminuer pena télé. Notre frère Matou Samuel batu balobi oyo bakoki koloba biso siko loba itake bana na nzambe to lobi ngai po nanga na yebi ke nzambe na biso azanzambe mutu moko te akoki kosala eloko soki nzamba permettre te. Donc nyonso tout ekomela ka biso surtout na kaya liwa décision bomo ya mutu bien aimé simba mi na maboko ya nzambe. Sikoyo question na biso ya munene ya mama na likambo eza nini? Question na biso eza est-ce que frère ya ngona zotu na bino benga na téléphone bien aimé yebisa biso esengeli frère asala ni tangu bakokunda mama na biso po d'ici ce week-end oyo mama na biso kapi akozala déjà enterré bien aimé dans le Seigneur. Papa na biso asala nini? Papa na biso asala nini? Akobala lisusu to il faut tika la ndengwana to
il faut nous délivrance, nous clair par rapport à Makambouana to ezani to la nous avis ya Shibida Bibiche pour na Shibida Bibiche yem taza invité spécial na émission ya lelo lokola koki que ba téléphone na biso sali mobula ko bima na fenêtre te to la nanon avis na par rapport à ma frère Matou Samuel yé azo kanisa ni n'étant que pe maman a tient la place à qui à répondre tant que les qui ndeko ya côté à papa Matou à répondre avec lokola nde actimité lokola ndeko ya moi si na ye côté à famille à moi si à répondre le temps que maman et tant que moi si maman wa boti moi na ye si quoi que ko bala mobali moko boye makambo bongo komeli moi na vie donc à ko voler naba spe belé to landi Shibida oui, bonsoir ma chérie. Bonsoir bandeko. Mama shalom. Ngalo bakolo ba mama Ana. Mbibiso ba Congolais musana kwa kizi. Bible ezo pekisa kwa kizi. Kwa kizi muntu ye mtabo ye mutasali bo Bible pekisa biso. Muto ayebili kabo muto ayebaka likambo ta mutakufa ezaka nzami. Liwa eko koya. Wana nini bato bato kufate bakati moto kufeli basini bale. Esa circonstance. Eko za pe malade ye. Malade ko koya pe boye eko esinde kona biso. Lelo biso na nkutu na poto ko mona moto koya kufi bomituni. Hôpital ese bele. Woni azaka ta ko cheke to tote. Ai ba mona yo moko cheka kate. Mais na passe ya muningo tele mo lobby. Donc, c'est pas docteur, toyeba ola dele pas docteur, oyeba santé na état de santé na yo ezande nini. To vanda akato zela tanto beli na sima toke mona munga. Munga obandisco na kapasi boy na zo kapasi boy. To mona mais na poto ni pas possible ba opportunité ya vendre te namoni na fandi mingi na tena ko tala état de santé na ngezande ni basalo ba checking de biso be na awa examen général ba yeba sukita msuza ba muze bata mananzoto nde kona biso azaki munene mama c'est pas le biki attaque nous débonner pourquoi ba nous mateki za attaque et cause la attaque somo na ngo mama ata tokoyeka kokize mutu te mama ko yie mtabomiye mutu mitcha na place ya frère wana keso ki baza ko akize na likambo ya yebi parce que congolais aza champion ya koloba mkambo soko tunyoza na preuve ezate mais aza champion ya koloba te ye kam tabomiye ye pesa biso preuve ye mtabomiye ngana uti koya ndoko moni likolo na dimne na yaki mo munene makasi tension comme kutungisanga makasi pona comme munene à chaque fois que pas docteur ayi tanga kakonda asti asali ki apetna le na ke no luka gym moko na sa enregistrer na kendanga gym na zaki munene mama kapite mais na koma ki munene oye zo sala ke pona lamuki pona makona na mbetu problème pona tambola problème siko ndeye mama anaza yaki wana na unene wana respiration comme na problème tambola na yeki problème vas-y attaque pourquoi ba kokota doute que ça attaque mais si bida bibiche na kati malobate ma chérie batu ba okota doute parce que c'est troisième fois donc première mois si balobi deuxième et troisième ndeye akufido nyonso tu wana ezaka coïncidence to batu ba ona mo clarté bible solo bana biso négliger point bible kaka oyo tanga tolobi ke négliger point justice eza ya nzambe totikela nzambe justice na ye na misala na ye amen eko ezoboma biso na nzambe yango wana yo likokoma na place ya nzambe mpo kata likambo kokata likambo te
nde kwa kufi Bible ezoloba na circonstance soto kumisanza Seigneur po yonde mutu okalika kokisama c'est fini. Donc na ba famille à moi si peut ba valer mo ka bongo que Bible lobi ne juger point nyonso tout Bible lobi na nyonso te comme na biso to kumisa nzambe. Donc na mama ya moi si wana na famille à moi si da ba toi songo ka bongo. Nzambe mutasaliwa. Amen. Nzambe yemo kwa saliwa. Bando kipe ba koma profiter na mona roboma batu. Batamisa amabe. Dans l'ouest au monde normal. Moutako kufa. Toko yika kolobarate allié abomi kwa moi si yem nazo mona na basali na Nzambe. Baso témoigner. Pourquoi est-ce que témoignage de bineza wrong? Obandi so anglais. Omoni soki mutu azana malédiction. Comme maliwana ndakuni. Amen. Malédiction ka ya bino yo mutu ota la Bible oyebi makambo e komam na kati to landa ngoti. Okena nganga te. Malédiction oyo tamba lobi ke non frère na lima bitambe na obale otiango esika. Yo zi moko chekoto moko chekoto. Moko na mwingi moko na kote musu. Na bondoki kaka te. Okosala pe ba impudicité makambo ebele mais tellement yo yebi liloba na Nzambe Nzambaza na kanda bata modèle wa. Amen. O ba yebi liloba me bazotambo na mabe. Donc liwu eko ya na katanda kuna likola malédiction. Na oto landa oto beta lisolo mama o ayiba ki noir. Liwu eko na ndaku za malédiction. Mabe yena ndaku o mwana akomi sadika sa susu ko se maîtriser te pona nini po yemo tokane ko zelo ko mabe akoti na ndaku liwa eki na pe noir mais ba mona ndoki te ba mona ka changement osomona mama ana ba ina par na nga vraiment na olobake Nzambe aza juste. Amen. Aza juste na nyonso. Yende contrôleur ya makambo tu obiso to salara. Amen. Donc soki aza contrôleur nanga na otono iloba olobati. Ozana. Atota la biso aso juger biso. Par notre comportement na biso ya mabe, comportement na biso ya malamu, nyonso ya zomona. Amen. Yangwana na lobike Nzambe aza vraiment patient. Pour ezakita musunga mutamoki. Indina sina bomai mokili okala na makamno omo. Amen. Obi tozo solola. Shibida tozo solola musali na Nzambe moyembi o ayembelaka nkolo. Nazo skende kana ya ngoma. Ouais, po lelo pe bayembi ebele. Lelo pe bayembi ebele ba komo simba pe kisi. Bazali ba simbi kisi ba père ya bakishan. Na ba jakishan. Ya bakiai baza. Ba bomba na te. Ba ko bisu ba jakishan. To mona bango mama ali. Mais Bible ezolobake ne jugez pas mais ouais. Ndongo zano za ouais. Dosenga na fandi na kanisi mabe pona Nzambe fo pinir ngai oyo kanisi pona ngati. Mais soki siko tolobi siko ndeti to toucher déjà côté ne jugez pas mais ouais. Siko soko l'union s'adresser siko na frère conseil nini to idée nini yoko yoko pesa. Conseil. Conseil na ko pesa na frère na bise zaki. Si c'est vrai. Oh bazolo baza abongwana. Jésus revient bientôt. To komi na temps ya la fin. Donc abongwana soki akende ko luka lokolo mususe siporte alongola lokolo wana. So ezaki loboko alongola loboko wana. Azonga na bomzambe oya zaki soki ayembi ozo sentir que molimo mo sante koti nao. Amen. Azonga na dotu aye oya solo. Elonga na ko bengwana na ko ko lobateka bomi mwasi na lina ko lisumo te na ibi mutuna makote. Amen.
juger o ngana eza na preuve te azongela nzambe ya solo nzambe na biso alimbisane biso tout le temps tokenda na se makolo ndi tolelaka na bosolo na kati ya motema kayoka biso amen soki amoni ke bongo akokoka te aluka basali na nzambe oyo ye ayebi ke baya basali na nzambe ya solo baza na lokolo oyo ye azalaki te basale délivrance délivrance eleka atatola liboso ya bato ke nzambe na nga limbisa ngai mpo nazomo bato koma na bango kotatola eya nango likambo ya sika te ya kobanga te atatoli na ye nasaki mabe nabomaki nasaki boye nzambe alimbisa nga nazongi na makolo na ye basataniste kutu tozondima bango mona mpe azoteya bato baokende eglise ne azolobaki abomda oboma bato Niboka mwana nzambe. Donc yepe kana ezande mo. Siko po na belle fille, po na belle famille ko yebisa bango. Belle famille no yebisa bango ba pesa nyonso na maboko anzi. Le créateur de tout. Kolo mokilo asali ko ezomona na o ezomona na te. Amen. Yende amona kana molili amona pe na lumière. Bapesa maboko ya nzambe parce que suka na biso nyonso na se na moi oyo ezali wa soki yo dondu na liwa na ngai lobi eza tuna yoko okufa amen yoko okufa bayebisa nzambe abatela frère matu parce que nzambe bible toloba na biso ki tosambela mpona bakuna na biso babondela mpona frère matu batina maboko nzambe makambo oyo ba mystique oyo aza nango soki pe ya solo soki pe ya lokuta nzambe alola kende okutana na ye amen gloire à Dieu sikoyo shibida soki totali na soki toye na 1 Corinthiens 7 verset 39 Bible ezoyebisa biso elobi une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant mais si le mari meurt elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc frère Nabiso azana est libre ya kobala mwasi mususu yo siko pona ozolobani abala mwasi mususu avant délivrance ou bien akobala ne mwasi mususu en même temps azoluka pe délivrance. Ce qui n'a qu'elle na côté na bon po oui c'est vrai naza chrétien na libisikoyo pour na kende pe kota ba musulman na saki 2 ans kuna après na zongi na boyesu nanga mais et pas ba musulman soko bali 3 fois omi li ba 3 fois ou bien mwasi akufi mbala misatu osesuna droit obala ki et pas musulman zamba misatu osesuna droit obala ki so mwasi akufi 3e obali mwasi akufi donc soko bali mobali bosali divorce soko bali mobali akufi soko bali mobali ta mususu na ebita bungi 3e misili osesuna droit obala te bon nayebi te kotaba chrétien tout cas na ça vraiment na passage où na koloba te ke place boye sokoma bible ezoyebisa biso na 1 Corinthiens wana na tangeli yo elobi ke mobali to mwasi aza na droit ya kose marier kaka soki mobali na ye akufi ou bien mwasi akufi mutasa su na droit ya kobala yango siko nazotuna frère na biso abala lisusu ou bien vanda na ye moko na bana na ye ou bien il faut luka délivrance lisusu ava bala mutuna ni ya kilo parce que soka lobia bala le ministre azana mwasi utakolingi tika basi alelo basi ba omona na bango basi alelo babanga mais na minute eza na mwa ko banga mukie et puis il faut attendre azo pamata kilonga nzambe alle la liboso makolo nzambe po nzambe mutoye siko na tindi invitation ya ku marier omoni ngapo na ngai alle le pa nzambe alukelongi na ye nzamba permettre
ke matuwa na limbisi yo sikoyo ekomi ere ya obala luka mwasi mosusu obala wana po ayoka nzambe abimela ya loba na ye te soki alukelo na nzambe akomona ngo nzambe aza nzambe mawa nzambe aza nzambe mawa alingaka to reconnaître mabe na biso liboso na ye yaka liboso na ye lela aloba neke papa asibukaki nakendaki na nzela oyo ezalaki ya yo te sikoyo nazongi na makolo na oyo lokola enfant produise akoyoka yo ndeko na ngai akosala misala oyo olingi asala kati yo amen eloko ezoboma bango eza bazomona baninga mosusu ndenge baza komilakisa ye mpe aloposa koma bongo omikotisa na libulu wana asimbakisi mpo miziki eyokana miziki ya nzambe tozokumisa nde mokeli na lola okelukela yango satan oyeleke na ye kosala pacte na yo mpo nakende kokweyisa bato na mokili ndeko na ngai nazoyeba te vraiment bato bazocomprendre te chantre ya nzambe asali clip ta marque ya voiture na ye il faut balakise ndenge azoya na ane ndenge azokota na kati aninga moto baa nango te eopousse mpe akotrasela makambo wana parce que babi pare na congo maso kosalika vraiment e onégocie na yo kendeni tala frère wana na lela ye frère wana na lela frère wana motema esalanga sisango aliwa frère Guilin frère Guilin nalingaki frère Guilin soki azoyemba naoka bachere de boule soki nakoti na banzembo adoration ya frère Guilin nayebi ke bria na ngai eyokana eba nzambe amen lelisanga bana na bandaki adoration tini mpona kopa mabondeli naleli na li frère Guilin akoti na mabebe asala album négociation omesana ye deja na vie ya pasi ozalaki bongo babi oyokai témoignage ya mwasi na ye oyokai témoignage ya mwasi ya frère Guilin babi ka banda olala na douche nalandi susu tata mosusu frère mosusu alobi ke non frère Guilin anégociaki andimaki biloko wana aleta mosuku alinga rejetango babi te yo so ndimaki akomaki kolala na douche otomona donc butu baninga balali na mbetu ye alali na douche déjà en enfer. Ah, c'est chaud. Akufi nanu te aza na enfer déjà. Ozomona enfer boye vivant. Shibida, eloko nini nene tu nono question moko eloko na yoki yo na solola no trop eloko nini pene esali yo koma ndengo komi wana oyamba Yesu obando lobela nzambe jour wana to solola no lobi nga tina kote ya Yesu ndenga na kufi kolongwe kana miziki boti ko bina mbala moko okutena ina nini est-ce que ça ne loko moko okutena ina o estindi opinota la mise pa nzambe mama anzi na ngai za témoignage nkoto okutana na ya Paris to sala émission to betelo mambo elekanga na vie omoni ya moto bu nzamba sa yo makambo promettre yo vraiment que non nazawa na osali susute na zona kono njote kwa makasi obosani aone bwinga témoignage nzambe nga bibi sine nazala bon molelo bato bazomona ngeza po nzambe alingai nazala amen skedi wadi fois na kobo mutu aobenga so na yambi ezalaki liwa esala marke ntango naza na pasi na hôpital naza na moninga nga mo bakutana Shibida zela kokata tena zela kokata tena yamba na ndeko azobenga biso ata ya yo kati o kote supo yo za invité spécial. Oui, allô? Allô? Lobano ekati. Allô Shibida? Mwana za problème dengi wala. Omona dengi
ya na ye abenga ba pasteur l'église na mo ba ko ni l'hôpital ibalone ekili pa mama an ezakili nzamba bimisa pe ana liwa lobiki non na pesi yo chance obelaki zela yaya zela to ya mano ndeko yo aobenga na invite sono. Allô? Oui, allô? Maman Anne, Zamba. Allô, Shibida Zela to Yamano, Olobim? Nazola d'émission en direct. Ok, merci prophète. Tozana invité Nabiso, Shibida Bibish, Oyazaki, ancienne danseuse Yawenge, musique à maison mère, danseuse Yawe, Azaki danseuse Yawe Ranson, Abongola Moté, Makoma Neko Sale Lanzambe, Akoma Koluka Nzambe. Mais papa, si j'ai n'habité ça par rapport à notre frère Matou Samuel, yo étant que Moussa Nzambe, merci pour continuer étant que Moussa Nzambe, papa. Chibda, dimne volume. Yo étant que Moussa Nzambe. Est-ce que frère Matou, après kokunda mama na biso, il faut bala lisusu ou bien atikala na ye moko ou bien il faut lukana délivrance ça va bala tant que Mosala Nzambe yo lobini. Bon, en tant que Mosala Nzambe na loba eza la volonté na ye. Mais surtout on a dit pena logique des choses. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et apôtre Paul, quelque part, est-ce que la nature ne peut pas vous enseigner? Quand vous bazoloba, nous avons la preuve pas Matou Samuel la Simba qui cité. Mais bah il fait où ils ont l'accepté. Donc il y a un problème, il y a un ça ne va pas. Parce que na uti kolanda su émission mo mwasi moko ya kika matanga na su ipende kwa mwasi opamba na te azai kolela ba tiango pena na Facebook totalement azai kolela appliquer crise akwelo le bozo bima ye Matou Samuel azai na ndako abinya sopeli mai yango ba comprendre que maman directement la muki et soki tolandi biloko moni nzambe so alinga bando bimisa ba poisson bien alinga bando frapper et yaka toujours na asala na forme na ye pour ngai ndeko Matou Samuel nazo confirmer te na moni pe pasimba kiste na yeli kayembe la ba Yesu mais Bible dit dans Matthieu 24 il s'élèvera des faux serviteurs de Dieu bakoya ko séduire foule et réellement makamant toujours vivre dans l'élo na église il y a même baptême toté ya ba repentance ba sanctification mais comment même la biso combat pas batu o bazolinga ba baptême wana te pour ngai ndeko Matou Samuel soki ezala kinga il faut azwa temps avant bala aluka ilungina nzambe si réellement contexte na masolo wana aluka basala nzambe a se repentir ayambula senga pardon pe atika temps après parce que ngana ebi papa soka kufi mama wumela pa boko la bana nzamba permettre yango soki mama kufi papa wumela pa boko la bana nzamba boko la bana nzamba permettre nzambe nini o biso sala ka bomela ko ka basitango nyonso batu musu balobi ekomeli eloko a Job namoni ndeko mo akomia na biso kezaki Job eza boite ka Job ezaki bote Job likambo yela kiembala moko penza peta ebandela lisusu te to comparera te que babiso batanga la Bible mais bakota na révélation ka Job ezaki bote et puis so tal pepe ka Job nzambe a permettre qu'on pas défier Satan à la foi Job na obéissance à Job. Amen. Mais nzambe ni na ngo lingaka ba abumela ko ka basi tout le temps bomela ko basa bomela ko bana non mais oh Job tango yaki une fois nzamba pambole ko leka o kuta zaina o liboso. Amen. Donc pour nga frère Matou Samuel azwa temps ya kobondela alukelo na nzambe si réellement parce que Bible lobi ata muto wanga devant bat mais ko wanga devant conscience notée. Amen. Si réellement vraiment côté masolo wana alukelo na nzambe parce que les locaux te suma kamba bomba tetala ba gege ba komi mama mo boloboko ezali mukuse koma mla 5 églises basali ba délivrance donc ba délivrance na 5 pasteurs na 5 pasteurs 5 églises ali ba pixi eka liboko ane koti lisusu ebimi eke tozomona na musique ya nzambe ba gege ba komi ba mananga bolingondanga komi ba makambo ebele et il faut to Bible lobi quand vous verrez l'abomination vient s'installer à l'église faites attention
biso biso bana nzambe et Bible nous sommes crier même nous devons crier nous devons parler sur la repentance sur la sanctification pour dénoncer ba faux misala o ezobata mamulili biso to kanga munora biso te mama to nasi l'homme de la repentance l'homme de la repentance to koloba Nicolas nana mabondeli à 20 jours mais après 20 jours tous l'émission à repentance fait émission Jésus qui se revient bientôt. Bon frère Mousou Bozol basoki Guilain na yebi ete frère Guilain wa yemba nzembo ya na boseni nzembo ni. Na kisa saka. Ah no yemba mingi na frère Clovis. Asa si wana kisa so bien na poto. Na akufa. Abimisaki album après compliqué nde selon moi si na ndenga témoigner ki akoma ekolala va album ebima akoma olala na douche abima libanda te alobi ava bima libanda fo nzamba ye bisa yeke abima libanda ata na balabala na porta ndaku na ye na salon na ye po abima na salon na ye fo nzamba ye bisa ye na bosa nde nzembo ayemba asala nzembo mobe esala succès nzembo nini na bosani nzemba oyebi no yeka omoni siko presse place ezomema bango akufa bato balingi kozela ta nzambe te balingi tala mama tozela ta nzambe po okokota masolana na 14h okokota masolana na 14h na 16h nzamba yo monte kokeno lifelo bible akoko le gagner ce monde aller toujours en fait ya mo biso ba l'homme de la repentance tokokangama na nzambe bafinga batonga tokokangama na nzambe o apambola biso pe tokote ya repentance sanctification bref pona tikila baninga musu téléphone papa Matou Samuel frère na biso Matou Samuel je l'aime bien et si réellement naza prêtre si réellement côté banzena parce que nani prophète frère Wayemba nani akotaka makambo nanga ezayo Yesu oyebi nzembo ngoti nani ye ayebi mokolonga na kokufa elamba na ye batonga na moto teo frère wana ben voilà donc ya mwana pona mon frère Matou Samuel il n'y a pas de fumée sans feu. Je parle tantôt de manette tant bazolo tout le monde a bato un peu bazolo parmi bato na bazolo bandoki ba na kati bato misumine ba na kati bato pe ba kendaka na ba na ba loge na ba na kati donc nzambe biye mon ka bimisi masolo poisa et pour moi na le confirmer mais attention on a devant on a devant concerne te ce qui concerne se reprocher quelque part aluka basala nzamba se repentir senga pardon et puis azwa tango ila kubala ti azwa tan awela kubala ti OK azwa bon siko pona belle famille prophète ko loba nini pona belle famille nzambe apambola bango pesa bango makasi nzambe muta decidaka parce que soki nzambe a décidé que maman kapi akufa alina akufa te nzambe muta décidé malgré masolo bazolo alifa forma liwana mais nzambe muta décidé nzambe pena pesa bango makasi a fortifier bango tozana bango ensemble vraiment pasi na bango eza pasi na biso vraiment nzambe apesa bango makasi batikaka nyonso na justice ya nzambe. OK donc il faut un action Matou à bala bongo ta va bala il faut vraiment le côté azwa temps aluka penelo na nzambe altoba mituna yemoko et puis soka yeba kota masolo parce que au moins biloko bonezo ke tout peut-être yemo mta okufa soka a résister amen nzamba za bon temps bani ko frapper au monde pour misale bini déjà pour ça soki za solo tout peut-être yemo ko risque kufa pour kufa na masumu te à se repentir à Lukanzambe si réellement côté masolo à senga bolimisi na masumu nzambe na maoyo klepe awela kubala sikote. OK merci prophète c'est trop maman trop c'est ton nzambe na ngoko bomela ko basi tout le temps bon c'est yo ça la nzambe Bible dit na Psaume 37:4 fais de l'Éternel tes délices il te donnera ce que ton cœur désire muto ça la nzamba solo kufa go simba libota ne boiti mais koki ba okufa na bango po liwe sala mpona mutu nyonso me ya boyete ya boyete mama ya boyete mais tozomona na tozomona pe abana nzambe tam susu bieke na papaye ka papaye tout ça papaye omona mutu momba kufa na famille na mutu so yo kufa après 30 ans mais ba papaye kutu banganga mona nganga pena ndako ne pe mwana bana bakufa kati basiko yo musanya nzambe kufeyela kobo il y a un souci ya mba tbalo ba ya Job tant Job amone ba biloko ile ki Job abaki ya 20 souci aluka ki longi na nzambe nzambe azong si lui apesa ki parce que ta ya Job a comprenait qu'il y avait un souci
malgré azalaki na innocent makompa na bikufe koya bote ya sushi alukelonga nzambe ayoki bongo apamboli esu kolinga nde azali nao. Quand les gens meurent comme ça dans ta famille, donc il y a un souci, matusa mwa faluka face à nzambe awela kobala te. Parce que pour ngai étant que mosala nzambe na moi espérance to nango au moins la prochaine moi gozaye mo muta okende. Pour akende mbangu te prématuré te aluka penelu na nzambe a se repentir si réellement biloko ne sala a se repentir. Ok, merci papa, merci Toyo. Merci vraiment maman Kola Pambola Bino. Tous ensemble tous la démission et puis na ebi ke mbala sima pona bana nzambe to kanga munote to ba intervenir kaka to loba vérité. Émission Amso Jésus revient, ils ont reprendre le 20 novembre. Oui. Et émission semaine de la repentance, ils ont reprendre parce que dans la prière mon ensemble Nicolo pour un jour pas comme les autres, na se retirer pendant 20 jours na ba prière pour na luka face na nzamba ça la journée là. Mais on est ensemble émission. Mais parce que tu étais combattu papa na makambo papa auto le ka ba lança ki ba audio ba ni ba sala ki audio moko boye ti ba bi ke yo zo finga ba salité ba nzoto a maman et tout. Donc il a évité so ba nzambe ba se rappeler na vidéo ou to sala ma pona prophète Ezekiel Sembuku. Donc papa yebi septeta ke mosala nzambe. Est-ce que ba makambo bongo ba jiri wana pena to yoka ki na audio wana est-ce que mosala nzamba ko se comporter bongo? Non, mosala nzamba ko se comporter bongo te ezali pasi pe mawa audio wana ezali ki audio lukuta et yango zo mon église eza nango normal les simbi nango église te bat ba di ko déjà lukuta mais bat une église comité église epexenga bi papa ko lobater garder silence sala Exode 14 garder silence l'Éternel va combattre pour toi jour et nuit. Et na sala wana ezali haute sorcellerie pour bat basali yango wana baza bandoki moko kindoki na bango e monani donc ba tout ba fanda pembeni ya Satan. Et so remarquer lo Congo ba bilo Congo ba audio yango banani ba commentant ce sont des païens. La maman somme la marraine à la mère. C'est une païenne. Et les gens na chaîne à Kazare matin les gens na chaîne à Mama Tolo la CT et les gens na chaîne chrétienne les gens na chaîne à païen. Mais tala bato basali audio na ba bato ba combattre musala nzambe. Bango mo kindumba balingo tikate, kuiti milanga balingo tikate. Au monde a battu bon païen en main. Bible bin abition na Psaume 105 verset 15. Ne touchez pas mais ne faites pas du mal à mes prophètes. Ba o basala ki audio wana na ye la mama la reine a publié audio wana frappe na bango ezali panzambe nzambo abundelaka l'homme de la repentance a okutana bango lo baba bongo la mitem. Mais prophète la mama ou la marraine na baza pour rien par rapport à information ça le quoi ngai na ndeto fanda bo na ba site toza nango mutu moko ayeli information au publier bango balingai baboya te bango basali kaka musala na bango problème ezande ya bato yo ba montaki clip ba montaki audio wana voix wana parce que ngai nazana na audio oyo bande ko batala ki video wana ndenge ba ke prophète azo finga ba moya ya mama azo finga ba papa batu donc ba moya ya makasi to ko bandela ngo atesika bana bana nzambe bazali batinelenga audio ndeko bandeko moko boye aza parmi batu oyo basala ki likopa wana po basalelo voix wana ndeko wana zoloba aomona to laksenga na za makasi na montage. Nazana ngo nazana audio wana zolo ba romona ngana makasi na montage na sina monteleye alobi na audio wana alobi na audio wana ezali groupe ya na kati o maloba te ma to na se ezali groupe ya ba centre o baza ben public bibotsa bibala bala bango pe ba gege kutu bango ba gege te bango ba botama ba ndoki na mapumo mama na bango donc eza clique na bango na prophète moko Jansin Nzambe azala na Kinshasa na prophétesse moko longwa le clique na bango pour dénoncer bango l'homme de la repentance manto na se basali na publicité bat banga ba banga au moins Nicolo Kilt direct ya Kilt ka bat makomo kota ba 240 personnes ba mo ba koti na direct à Kilt na ba pasteur qui n'a pas na comme na demande ami et comme plus de 5000 personnes ba msuba senga na di place ces insultés ba msuba bi sala Facebook et puis mutu moko la ninga di l'homme de Nangola benga di l'homme de la repentance na landa ka intervention de mission na yo nzamba pa mbolo continuer to bi ke bodio neza lukuta mama papa nga na ba niyo bani mais kaka ne ba ndeko l'église ba di papa ko répondre de garder calme et toucher na
ndenge zati. Ouais, nazomona. Église eza nango plein ba maman ba soutenir basana bango bana nzambe baza bango nde ba échouer. Mais pour l'homme de repentance, ba populaire ba yo kapso na me ba kuta kapso na siko ba to ba olanda ba mateya nanga. Donc nde ko na lolenge na tambola ba bi à l'homme de la repentance. Omoni na katso na tema omoni prophète Esaïe. Bon nzamba tombole na Israël a permettre Esaïe tambola bolumbu. Mais que so e bien. Esaïe kanga tambola bolumbu nde Esaïe ego eba na nzambe mamoko a élevé Esaïe na Israël. Ba bien prophète mo bima bolumbu tambola ka bwana. Ye wana Esaïe ya moni Esaïe a prophétisé même venir à Christ. Donc cela veut dire bango parce que la Bible lui-même dans Romains 3:7. Par les mensonges peut aussi triompher la gloire de Dieu. Pourquoi suis-je menteur? Donc ça dit une publicité. Et puis bande de quoi va bon la mitema et toucher église là plein batu ba zondima l'homme de la repentance mais qui ndoki na bangwe monani ba bon la mitema. Parce que c'est chaud hein nakata bana nzambe ko sala penda audio ko luka penda voix et ko kana na mwana bo sali montage parce que prophète na kati o malobate ndeko wana na audio o ngana za nango alobi nakolakisa ye ngai naza makasi na montage nasi na saleli ye eloko moko boye kala te bombe ezobeta na Paris donc ndeko ayebaki makambo nini oyo bango basali mpo babetisa bombe na Paris parce que ozodénonce bamisala mabe oyo bato baosala donc c'est eza mawa nzambe apambola ozwa ta na yo frère wana c'est un impidique à sorcier parce que la délivrance na Belgique pas pasteur mon Tony Silas ta la délivrance na c'est un sorcier abotama le mama bangondoki abibota bota bibala bala otambola le koko donc ça veut dire autoboya moi si na mboka ni na province ailleurs à quelle certaine église mon pasteur mon Francilo là à quelle soit cette église qui abîme aya ka lubaka moi si alors pas dans l'homme de repentance quand aya ka kutana sermo ser à moi boyer ser à moi quoi bal si un jour un moi salaki donc c'est moi auto bala wana oba ko balé na ndako na yo azali ko linga ser wana ko inviter na ba quick ser à moi boya comme za mona la ndako ya c'est la vérité parce que frère wana moi salaki suzuwa c'est un impidique c'est un sorcier abotaman do pour ba maman na bango. Donc voilà quoi. Ok, merci. Namoni ba appel mususu bandiko mususu ba obenga ba olinga ba kota l'homme de la repentance. Merci l'intervention na yo. Nzambe apambola oto. On est ensemble. Merci papa, merci l'intervention. Ah merci, merci. Soko la pesi makasi pourquoi pas to sala nzambe. Donc ça est sur le père de repentance, de sanctification, vérité de continuer là. Amen, 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 amen. Amen. Bana na nzambe kolo Yesu apambola biso na ebite shibida bibiso ka koko zonga. Asa l'appel bandeko bazana posa ba benga to na posa bo benga bene mebo pesa vie na bino par rapport ya thème na biso toza nango papa na biso abala lisusu to abala te. Donc Bible obi ce n'est pas bon l'homme soit seul. Atika la bongo et puis Bible zo pesa sous droit ko bala par rapport ya ndema combien yebisi biso na un correcteur lobby que mobali to moi si azana droit ya ko se marier lisusu tangu kaka mobali moi si akufi to mobali akufi mais aujourd'hui ce n'est pas le cas na basali ya nzambe mususu to comme mona ke moi si kuto akufi na nte aboyina abali aboyina na mwaso abali su mususu aboyina na mwaso abali su mususu wana peneza bébé oh appel tozila. Allô? Allô? Allô, Shibida. Ouais. Wana. Oyebinde bakotisa batumi balé na WhatsApp. Nde bakotisa batumi balé na WhatsApp. Il faut qu'on rajoute. Il faut qu'il y ait côté bakomi rajouter. Côté bakoma rajouter ou rajouter mutu. Ouais. Rajouter et même aussi qu'on a répertoire na yo apo bakisi mutu. Na profiter na saluer maman Kati Kabea Kolo Yesu Pambolo, fille de la trompette, fille de la trompette Nzambe apambola ndeko Junior Poncho Nzambe apambola Anese Abasele Nzambe apambola Noelangia Maya Mapata Nzambe apambola mama 120 jours igeti toto ma grande sœur propre ya Katikati Jolma Mayalos ma belle ma fille chérie de Timpia Nzambe
apambola mon beau-frère il y a Jean-Claude na Londres motema ya mama Debo na Londres donc 2020 en mois de août le 22 août ezande makambo donc putulu ekomata makala ekotikala ya biso na meme ngengaka ya biso eyindaka te mengengaka donc le 22 août si je me trompe pas le 22 août donc mi loulou minene ya mariage ya Jean-Claude Kalamba et maman Deborah Kalamba na Londres bako quitter pe na Londres po baya ko bala na Paris na kati na église mema putulu ekomata makala ekotikala mosakoli mete losako mama nzambe apambola bandeko nyonso papa Freddy Poutou lobi na 15h juste tozana papa Freddy Poutou pasteur Freddy Poutou il y a 3 donc papa azana ba sujet belé toza en direct lobi na 15h azana ba sujet belé lobi basali na nzambe ye na moto moko bo nzamba pesi ya tindie azongisa bango na nzela donc musala nzambe nyonso soko au déroulé au bimi libanda donc yazo zongisa basali na nzambe ala kelele yo muto yebi ko boyana na mwasi obala lisusu lobi réponse na yo ezali papa Freddy azana yo abi azana bino mayele donc bato bazo teya makambo ezobungisa bana nzambe nzela toteya nde Jésus Christ revient bientôt totika koteya ba futilité donc lobi toza na papa Freddy Poutou ya 3 à partir de 15h en direct kolo yeso pambola Deline Mopa oya mesana ko partager katolo na se oya mesana ko commenter katolo na se na kati na YouTube nzamba pambola ba bien-aimé nyonso tu o boza na ligne je vous aime beaucoup shibida malobeze pa na yo ki prophète ndenga lobi yena ki prophète bon ngapona ngapona lobi kama na lobaki voilà alors ça kana yo ensemble lokilo ya nzambe alukilo ya nzambe na bimbisi nzambe na biso ata nzambe ya limbisaka et puis à profiter ça bon moi bien aimé bobenga ko à profiter ROD et ça la passe pour nous amen ibande ko le biso belé voici ça erreur au qui n'est pas dans le bibagege batima qui va ndanga ce qui ni aussi déjà deuxième ce sont les succès ba to chepel now oya ni bali wana pesa maloba bio sambeli okomisi nzambe yo lingoza lokola wera okoma kofiolo midi omoni ki succès oyo sana ngona bonzambe zo simbati ukoma likolo bayoka yo yango moni makambo ezoleka mama ya makambo ezoleka mama bana nzambe so banga susu te alliance so bango basala nzambe basi yango ba rejeter ba rejeter na bango Satan a prometaki Yesu likolo na ngomba Alexis biloko neto Jésus a rejeté bango babité pesa no biso yango biso tokozwa liwa eza bandako na bango ezoya lokola mopepo eyaki na Egypte ekopupola mama Anne omoni Yesu akoma olela tozozongise na croix butu moi ngavi ngande na sa mama natala ka témoignage so moni ngana koma okota na oloba mamba bonzambe boye ba témoignage onga na talisenga somo makambo biso toyeba te oui na ole kana laki suki mena laki ta musuna zola suite na koma kanga kitambala somo esa na témoignage na yoka mais Chibidat avant prophète a kota pour intervenir na tuna question bana nzambe mingi bakuba okoma babike nazonge la question ngo